bazalaka très jalouse baleki femme de nuit na kanda ba mama wana mikolo wana balingaka ba jeune garçon baza na jalousie koleka na femme de nuit bazalaka très jalouse baleki femme de nuit na kanda ba mama wana mikolo wana balingaka ba jeune garçon baza na jalousie koleka na femme de nuit lelo yo sexe ekomi cop na kati ya vie ya ba jeune garçon na kati ya vie ya ba jeune fille balingi lisu koluka musala te ayebi ke non te sera keta musu coucher na papa wana mukolo arozwa mwa $100 na ye arozwa mwa $200 na ye arozwa mwa tan na ye ebele pe ya ba jeune garçon na ba jeune fille bakomi ba PD ya ba jeune garçon bakomi ba PD suite ya nini ya complexe cultiste ozo comprendre ebele bazali ba occultiste puis ba papa wana ba sexe na bango ezali déjà ba sexe moko fatigué parce que pona ko coucher na jeune fille akolinga atelier mbongo liboso et puis akomelele ba biloko ba melaka lokola bankoro ba stimulant ba kifaro ba davigram akomelele ba stisu wana nyonso esali mélange era kobima na jeune fille na omona et puis ba fille yango bazalaka pe satisfaite era ba bimaka na ba papa prévane omona abimaka na papa wana na ndenge pe akishinga azape na jeune garçon na moko boazali parce que jeune garçon wana azalo do papa wana azalo apasha babenga bango ba apasha papa wana aza apasha te apasha mo pété do papa wana mukolo azali apasha so garçon wana oh la fille azo vivre na epé garçon wana epa ya la fille de boule ke bakoza la ba même âge mais le garçon a commis le quoi bouchou le garçon comme ce ko dépendre na moi si na jeune fille wana jeune fille na sura ke kota papa wana akoko pese mbongo te sans que a baiser au moins na mutu mso azane mayele atangi na classe azavuma na ba compétences ebele mais pauvreté et désorienté vie na ye au moni ke akomi PD soit akomi na ba makambo moko boy. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne Aurore Télévision. Abonnez-vous massivement. Alex Ngandoumo Moulouba, le Benjamin de la presse, est toujours là pour vous servir. Un grand merci d'abonner. Nabiso tout beau continuez toujours à s'abonner, à partager la vidéo. Nabiso et ça Nabiso vraiment plaisir. Un grand merci à Paula Schengen qui est à Londres. Merci à l'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde, Costa Béton, les patrons de plus 33, je pense, lors de l'introduction de la bataille, pour comprendre que Nazana, René Abiri, le Macron de la presse, pour partager. Si j'ai mon réalisé aux yeux concernés, les jeunes filles, ils ont remarqué, les jeunes filles belées dans le Congo, ils ont préféré que les batata que la génération na bango. Alors, nous remettons sur l'empêche René Abiri, tu as idée René Abiri. Qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à faire batata, les conséquences dans nos soins, donc on a René Abiri, donc nous avons vraiment la marque entraîner pour tout meka kosolo la bien. Voilà, bonjour na yo Alexis Ngando et puis bonjour aussi na Batutu Bota la biso monde entier et na kati ya Aurore Télévision le lo batebele ba kamwe et ba papa bazu place à ba maman donc moi ba mouvement boissa la vraiment kitoko makasi ba abonné na biso Aurore Télévision donc tozalaka vraiment na esengo tangu toleka kapona ko partager ba sujet aux ali très important le quoi sujet les ali. Pourquoi les jeunes filles préfèrent que bimana batata que la génération là-bas? Voilà, donc c'est-à-dire que ça fille il y a aussi de jeunes garçons aussi au pays bazali pe mingi ko préféré ko bimana ba maman oyoyo bazali mikolo donc c'est-à-dire plus âgé que bango. Et alors na kati sujet wana et j'ai déjà parcouru un jour na kati internet, j'ai vu une dame en train d'écrire quelques textes par rapport à Bolingo avec des personnes âgées et entre les personnes âgées les moins âgées bota lisabiso expérience bota so expérience wana na kati et ertobando fongola sujet pour les aller mission mon sans tabou donc vraiment no singama na batubo koto donc na pesimbo te na mama pegi alama et puis
puis na papa na biso veut dire que wete school veut dire que babote ya trop. Donc voilà Rena Birazali. Voilà Rena Birazawana. Tozo mona ba jeune fille bazo préféré ba papa ka ndenge tozo solo. Qu'est-ce qui pousse ba jeune fille batika batu ya génération na bango mona fille moraza na 25 ans lo bi matana garçon mo ya ba 30 ans a préféré qu'il na ba 60 54 ans. Bon, la première des choses, il faut comprendre que Moussoussou ezali la famine, donc Nzala. Moussou ezali la pauvreté, Moussou ezali Kozanga, parce que Kozanga, Oyo Tozakoloba Awa na katsa monde na minute Oyo, suite ya pauvreté et désorienta ba vie ya batu ebele. Au moins na mutu moussou azane mayele. Atangi na classe, azavma na ba compétence ebele. Mais pauvreté et désorienté vie naye, au moins que a commis pédé, soit ça commis na ba makambu moko boy. Ozo comprendre, c'est-à-dire pauvreté et désorienté. Et bande qu'on a vu soit ba jeune fille. Kobimana ba papa mikolo wana o bazali kobimana bango surtout ana katsa Kinshasa tozali komona ngo au moins ofandi quelque part le roi une fois na mona na Kimbondo jeep moko boyeka ke parquer liboso nanga. Namoni jeune fille mo bakiti petite sœur ya camarade nanga azali pa en même temps camarade ya baleki nanga pe ya basi namona be papa mo ba mukolo baluki mbala moko bu apesi bisou mba mona beleli tete abaluki atali na papa na mba mo asundoli mutuka abanzi okende papa mukolo vraiment à cause la ba pré mobali ya mama na do ya koko na bango Bouleka ke note moi na 17 ans azali ko coucher na donc na papa o azali na âge do akoko zala mobali ya koko na ye ya mwasi Bouleka kazo bimana ye Nathalie j'ai été ému de la compassion envers elle. Ozo comprendre d'ailleurs ba biloko moko bi ba petit bazoe baté ba papa wana na katsa Kinshasa ebele bazali ba occultiste. Ozo comprendre ebele bazali ba occultiste et puis ba papa wana ba sexe na bango ezali déjà ba sexe moko fatigué. Parce que pona ko coucher na jeune fille akolinga atelier mbongo liboso et puis akomelele ba biloko ba melaka loko la bankoro ba stimulant ba kifaro ba davigram akomelele ba stisu wana nyonso et ça les mélange era ko bimana jeune fille na omona et puis ba fille yango bazala rapé satisfaite era ba bimana ba papa prévané au mona abimarana papa wana na ndenge pe akishinga azape na jeune garçon na moko boazali so jeune garçon wana azalo do papa wana azalo apasha babenga bango ba apasha papa wana aza apasha te apasha mu pété do papa wana mukolo azali apasha so garçon wana oh la fille azo vivre na epé garçon wana et pas ya la fille de boule ke ba cause la ba même âge mais le garçon a commis le quoi bouchu le garçon commis ce ko dépendre na moi si na jeune fille wana jeune fille na sura ke kota papa wana akoko pese mbongo te sans que a baiser de papa na ko pese mbongo abimi na ye et après ya ko zo mbongo wana aye peut-être romona zongo asungi nango famille na ye asungi nango pe mobile peut-être est-ce que or ayebite ezali ba l'argent sale ba mbongo abongo mutu moko te a évoluer nango combien de filles auto yebi ana Kinshasa le quoi to komi na saison à Dubaï au mona jeune fille a komi Dubaï a Kebwe Chine azongi azoya ba fongolisa ba maison d'habillement toye ba kabisika ba fille na bazwara ba mbongo te oh ba fille na ba bimaka na ba papa mikolo de ba bimaka na ba papa mikolo regardez-moi comment génération ezali sacrifiée à cause ya sexe. Aujourd'hui là, pour mutuba engagé na musolo mona bazui c'est que note il faut coucher na oyo, il faut ça la buena oyo. Regardez-moi comment est-ce que génération ezali kobeba. Ezali na impact même na domaine ya spiritualité. Même dans le domaine de la spiritualité, ezali na ba impact ya mabe donc moi si azali komi bloqué à venir, c'est-à-dire que oyo alingaki à vivre, il y a joie topé à bonheur tout au long de sa jeunesse, c'est-à-dire à brutaliser, à brûler ba étape, à brûler escalier, à se mettre à niveau moko oyo comme les charges. N'est pas ce comprendre. Et alors ba jeune garçon, o bazali kolinga kobimana ba maman mikolo. Ou mona ou jeune garçon azobimana maman mukolo et puis maman ngo poko mona tant so zali femme mariée tango mususu bazali ne pe femme mariée tazali ka ba mère moko ba maman wana ba simba ba kisi na ndenga ko sarana te jeune ami autaki ko kufa na ba mikolo ti koleka awa bando fanda na niveau ya avenir Makanza
abande ko bimana mama moko be mama wana abande ko aider master wana et puis ba mama wana bazalaka très jalouse na ndenga ko saranate bazalaka très jalouse ba leki femme de nuit na kanda ba mama wana mikolo wana balingaka ba jeune garçon bazana jalousie ko lekana femme de nuit bouleka ke no mama wana mukolo a apprendre que camarade nanga wana azalaka pe na moi jeune fille na moko boye mupanzi a vivara nae pour na tout daki massa na ngane singa bino te ya mère wana ya ka kosa leka par rapport à moi 10 15 mais petit onde to zalani na ndenga ba venir et kaka mère wana kaka a apprendre que notre master wana next monde to sala émission be massa na ngana likolo ko bimana mama na mukolo et puis a tricher mama wana mukolo moi ça wana na minso to sa azana sama bele bouleka ke koma ba mama ngwa mikolo ba kozala mitema mabebo yo zali mama mukolo ozana bana ta musuba musubana musuba zana ba 40 ans bana musuba na ba 39 ans de ozoko lingana na jeune garçon moi zali na 22 ans 23 ans pardon zala kato mukela oloba ki ya ba jeune fille envers ba papa et belezo bo bango za banzala parce que tant de choses au côté na point ya ba maman ko linga ba jeune garçon parce que ba maman to benga ngoni te what tout ça là ezali auto benga rango kindo ki c'est la sorcellerie comment yo papa mukolo un responsable ozo comprendre linga mwasi wazali na génération na yo wazali na niveau no ya ke obimine pe na misu ya batu botamboli bokei mais ezali na ba couple mususu toza komona batali soka botali bedo era bazo pesa mukongo tikali sujet ozo mona ka ke no ezo simbate donc ça dit que na niveau ya monsieur wana et puis ba koma ko tambola na ba jeune fille na kati ba voiture na bango au par sec o nota simbela nga ba document o te menzoka nde simbela ke ba document te ba sa esko bouleka ke yo papa mukolo ya lokolo zo bimana mwana na omoko mwasi ya lokola o modirie et puis bana bongo soki papa na ye moko abota un jour a proposé ba coucher na arbo ya te pour déjà bimara déjà na bato o bazali likolo ya âge tata na ye même atana ba jeune garçon bazali ko se faire bloquer babilo ko bongo za ko senga o to ayebi kabimaka na mama mukolo o to ayebi kabimaka na papa mukolo ndeko ngonga yango luka délivrance na vie na yo et senga ba prière instant il faut ba délivrer yo parce que le lobo yani na mama Fidoline lobi kuno ko na mama Nzumba olongwa na mama Nzumba lobi kuno ko na mama nanyo na mama Timba olongwa na mama Timbo ko na mama Pelentu ce que yebisa ngai ozo kende na makambo ngo bongo tu wapi ezali ko memelela yo garçon et puis ba mama ngo o ba vivra na ba jeune garçon ba lingara un coup d'écouter. Ba maman go ba vivana ba jeune garçon ba lingara il faut garçon commisser na 5 na 6 bouleka ke no garçon yo zali na nous jeune ozali préparer à un avenir moko meilleur lobby mais les lot déjà ozali da ko gaspiller ba énergie na yo pour na relation amoureuse zo vivre na maman mo be ya mukolo oyo vie eza ko promettre te ero kota na katsa yango moni ba mabala pezo kufa lelo ya ba jeune garçon ba jeune pe balingi ko bala na katsa banda ko nga mabala bazo kota bazo kokate o jeune fille mo ba yebisenga obi na comprendre raté so no ke na mobali nanga so to kenda hotel azanga mo bouteille mo ba mukiete donc mo bouteille de wa renfort a mukie mo mutu rouge azanga ngote a comprendre raté. Et puis sur à côté désordre na mbeto et puis jour musu sa meka ko caler bouteille wana amona jeune garçon faiblesse sexuelle au moins na ba kobi ba conséquence wana parce que ebele alandaka ba mama wana mikolo ebele pa ba jeune fille balandaka pa papa na mikolo ebele ba kopeso raison note balandaka expérience o note muta zali plus âgé na expérience te na kata matière ba bolingo expérience ya la raté selon nga. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, maintenant là, c'est ce qu'on voit. Donc, et ça là, batumsu abeta 80 ans, na 4 saliba là, c'est-à-dire que au moins na jour moko, séparation division koti. 80 ans nyo sona eke na mai. C'est-à-dire on expliquer une expérience. On expliquer une expérience, c'est-à-dire que c'est chaque jour on vit, chaque jour
on doit se faire améliorer. Vous comprenez? Et alors, bande qu'on a biso ya basi, botika vie ko courir derrière ba papa wana. Oui, bien sûr que bolandara mbongo pauvreté, mais crée-toi un service. Teka makina kwe, teka nguba na kwe, ba mama musu ba ko explorer no tenga na banda mbongo na galette. Ti le lo komi pe mutu. Ba jeune garçon, sala cabine na yo. Sala cabine na yo, sala ba faire na yo, ainsi de suite pour avancer. Et ça na ti na mon côté, ba o ba sala rango ba se repentir et pas un nzambe et puis ba jeune fille ba bimarana ba tata wana et puis faut ba yebara ke non ba quoi ba système na bango, ba corps na bango et comme a déformé. Ba corps na bango et comme a déformé parce que yo zali jeune. Tant ozozwa yo zali jeune fille, tant ozozwa mai moko boy, ba sperme. Ozo comprendre o ezali plus âgé, ezali vieille. Et réseau kota kati na o jeune. Ezali ko bebisa yo, ezali ko déformer yo mwana mwasi, ezali ko empauvrir yo même na makanis. Moyen o évoluer et ezalati. Bon, au moment où zawalanga papa langai wetesh school aibisa nga lobi renabi faut être humble comme la colombe, prudent comme les serpents. Vous comprenez? Prudent comme les serpents, humble comme la colombe. C'est-à-dire quoi? Et ben les autres bazo kufa suite y a envie. Balingi ko envier. Aibité pourquoi muninga na kepoto. Aibité pourquoi muninga na suite dosta pour ça monika muninga na téléphone. Ataba 11 Pro Max 12 wana wezolo ba mamikolo wana. Na ba jeune garçon. Au moins so moni muninga do yepo na ye. Donc muninga wana akosomba téléphone te na ba effort personnel na ye. Donc vu ka mona muninga wana boy habite yeseke mama mo be muta do arokende ko milingisa na mama moko boya mukolo o azali tansu na moi possibilité pour asombelela ni. Et ben là ba jeune garçon pe lelo. Au monde attend sous na ba retrouvaille vika mona ba master na ye ba yaka mingi na ba mituka yazala na mutuka te akolinga soit akenda koma ko bima na mwasi moko boya mukolo oyo akozala na possibilité ya voiture soko sombelete atambola na voiture na combien de garçons même ata na poto même ata ana Kishasa au mona mwana mobali mandefu azotambola na mutuka yo kanisa mutuka ne mutuka na ete mutuka ya mwasi donc au mettre vie na yo na kati ya danger moko boye poka ka mokili e mona yo o tambola na voiture ba garçon également envie ba jeune balingi ko envier et alors botika c'est-à-dire envie ezelo moko très dangereux na vie ya mutu. Ozongo pa muto ya envie aka aza plus dangereux qu'un sorcier qu'on ne connaît pas dans la famille. Parce que muto za ko envier aza droit za na jalousie, azali na haine moko be na katsa motema na ye. De esprit na ezaka ke approuver batu que loko boza nango ngape na zalara nango. Au mona ba jeune fille loko phénomène kabelo eutu leka ana Kishasa. Combien de jeunes filles na katsa Congo ba teki banzoto na bango kaka poala ta kabelo. Pour mona ki muninga musuna kabelo. Muninga mususu mona na kabelo. Ta musu ba grande sœur ba la na niveau ba Angola. Ta musu na niveau ya Brésil. Ba boakele bango mo carton mo ba muke. Ah, botsango mo esala bino ta mo propre. So yo tellement kala na ngote romona. Ake akomi ko luka bimana papa mo ba mukolo ndeko nanga. Tout ce qu'on voit sur la terre. Toya na ngote na mukili. To botama toya to kuta yango. Inutile d'envier quelqu'un. Le loyo sexe et comicop na kati ya vie ya ba jeune garçon na kati ya vie ya ba jeune fille balingi lisuko luka musala te ayebi ke non te sera keta musuko coucher na papa wana mukolo arozwa moi $100 na ye arozwa moi $200 na ye arozwa moi tant na ye ebele pe ya ba jeune garçon na ba jeune fille ba komi ba PD ya ba jeune garçon ba komi ba PD suite ya nini ya complexe convier voilà ebela ba tutozo mona na minute na mokili oyo ebele ce sont des PD omikomisi PD po batu ba mona yo otambola na ka et puis ba pesa ba mbonga malonga te ba pesa ba mbonga malonga te omikomisi PD
Kaka po ba mono na voiture, kaka po ba foutelo billet avion au longwa Kinshasa au Kende Afrique du Sud, po ba foutelo billet avion au longwa au Kende Chine. Regardez comment est-ce que l'écolo a envie, il a complexe. Où est-ce que biso na jeunesse na rolobana kati ya monde. Donc c'est-à-dire quoi? La jeunesse congolaise, bah, femmes fortes, les hommes forts aussi, je vous dirais, d'être forts, d'avoir la confiance de votre intelligence. Ce que tanga, vous avez la confiance à Maïe Lozanango que vous pouvez prouver quelque chose et puis faire de la sorte que vous engagez quelque part ou comme peut salarié chaque fin du mois. Même avec un salaire de $10, et un salaire, et un mbongo. Combien de personnes te disent que banda pe na ba salaire à 100, il y a 1000 francs, ba koma pe na ba millions. Ozo ba koye ba ka ko gérer, koye ba ko faire la part des choses. Et ça là vraiment moi logomo boya bien. Merci papa. Voilà, merci René Abiri. Donc je pense bah si j'ai zébélé tozo sous malasima poto méga sous ko développer si je bien tozo courir derrière les temps. Na passage non na Aurore télévision bah qui retenir à propos il y a si j'ai autotique débattre les lo. Voilà, bah tu vas retenir que il faut tout tambola bien à mukili pour être béni. Yango zo mona ba jeune garçon au mona azali beau mais bazo mona été au mona ba jeune fille elle est belle bazo mona été pourquoi il y a la malédiction qui couvre sa face. Vous comprenez? Il y a ba fille mususu mona asala maison d'habillement na so tunye mbonga zo la maison d'habillement ne uta parce que elle couche avec papa moko bibi papa ngo so pour la ndia papa ba camarade nae. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que bandeko na biso tolongo la complexe donc vivre yo. Donc vivre yo. Vivre yo. Donc vivre yo, vivre. Je pense que prochainement Toria pour parler encore na bas sujet mon sousou oyo et koya. Donc quant à moi René Abiri, je dirais un très grand merci à Eloge Mouyaya, l'original et le véritable. Merci à Paola Schengen qui est là à Londres. Moi Sonzambazu tant que la pendant une année Daliana Bopé depuis quelque part. Salutations et puis à Karine Balika Mbitali Bambo Théâtre et puis na Lionel Messi Matondo Mbaki quoi. Bambo Théâtre quoi. Donc voilà, merci. Voilà, merci. C'était la René Abiri. Donc numéro Zana Bobenga, vous s'abonner massivement, vous partager ma vidéo Nabiso pour nous soutenir la chaîne Nabino Aurore Télévision. Ou appuyer la Rabino Maté à chaque fois tous les cas. Liboso yaba écran Nabino. Merci à Maman Pegalamba pour l'assistance. Merci Nadege Nabiso Watesh Cool donc notre papa. Merci à mon vieux le grand Z Bobby le leader de l'air leader Olivier Nzingiti le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor. Merci à toi, mon vieux Edo Ricardo. Pourquoi pas à mon vieux Ikoveri. Vous êtes nombreux, Diva Amboka. Je vous salue. Quant à moi, Alex Ngandoumouna Moulouba, je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.